Bonjour, 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 bandeko nanga. Mbote na bino surtout bandeko nanga obo sepela kotala ngai. Mbote na bino surtout boza ko disposer tana bino pona kotala émission ya mama Elia Nitu. Ngai ya bino mama Elia Nitu na pesi bino mbote belé na lobi boni bino ma VIP. Muko wazima, est-ce que boa malamu? De mon côté ça va, Dieu fait grâce, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous de votre côté, comment allez-vous? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boza na ba clavier wana ngana bino to mesana ko sona ba commentaire de na ebisa bino ke en tout cas na zora tana nga pona otanga ba commentaire o pe ba komaka ba mona pe ki mama Elia Nitu asaka nini a répondre à ba commentaire. J'espère que boza malamu vraiment nzamba zo lokumu pona bo moya za kopesa biso, nzamba zo lokumu pona ba opportunité za kopesa biso ya kokuta na pe ko solo ndenge to kuta na ka boninge to solo la kezaka ka grâce ya nzambe to pesi. Merci beaucoup na biso de bo disposateur na so na bi allo bon je savais que bana bo benga ba mama bo benga Mama Chantal Kile, boni Irlande boza bien, na pesi mbote mingi na mama Pauline ma jumelle, la belle des belles. Kaka na dible wana na Irlande, na pesi ye ba bizu na ye belé, pesi la ngai papa na biso, pesi la ngai papa Romain ba bizu belé, vraiment ki me ezana bino boza la vraiment bien, mama Pauline na Irlande, na pesi bino mbote belé na batu nyonso tu ya be ya Zakari ya ngai ya pasi pe ya bisengo, ya be ya Zakari. Sala papa Zakari tulomba ba bisou na yo sele bisou. Yo pe mama Eugénie, oya batu ya papa mongai ya momo, sala papa mongai ba bisou na ye ebele. Ba bisou na ebele na pesi yango pa ya mama Anisila na gani. Mama Anisila na gani pesa ba mama gani mbote. Soko otamboli kutanya na Domitil Makenja ya di londole, o pesi ba bisou obi ba bipope uti kone pa ya petite sœur mwasi ya Fumukanda. Mbote mingi na bino nyonso tout, merci beaucoup de bo disposa katan. Bomona yango mabete ta na pesa ka bande kombote, kubasadilanga kubamelelanga maya malili. Kubamelelanga mazi ya malili. Maza ya malili. Kikongo na ngande passe. De gros bisous à mon amoureux de Marie. Fumukanda ni kiasi dit pour les intimes, les rois dans l'ombre. Wana babi papa mokonzi. L'homme en costume. Fumukanda za mulaya sa 1m85. Est-ce que azana force dans la mine? En tout cas, babila mama Elia Nitu ngana bino to sola boy. Babizo belé na MM Makeup, papi et mamie. Na sebino ba bizu ebele vraiment nzambe azala toujours na bino bo continuer ko liboso parce que ba jeune ebele balandaka bino ba bien en tout cas ba sepela na couple bino makasi bazo benga ngato lek na direct na bino maman tout le monde ko na Makeup ça qui biso bien, c'est bien patati patata na bien en tout cas c'est très bien to ba congolais photo e ba ko se soutenir wana na ko ebisa bande ko nyonso tu ya Lyon ba mama o bazana Lyon toza na Éclat boutique ya mama Nene Ndombele mama Pasteur na kati ya Lyon. Éclat boutique ya mama Nene Ndombele azali mama Pasteur ya azali leki ya mama Alice Ndombele atabazila nga zanga mama mama nanga Alice Ndombele ya azali leki donc mama leki nanga pour azali leki ya mama Alice Ndombele toza vraiment na ba grande taille ba bijoux ezali ba bague ezali ba montre ba boucle d'oreille kitoko pona baso balinga kolata pina bato bolinga kolata kitoko. En tout cas bo hésiter te adresse ezali na 12 grands rideaux 12 grand te bon limbisa hein non autant ngo tanga bo comprenez mon émotion. Ma titi la congolaise pesa ba mama Toulouse bambote na bango et mama Christine na Toulouse ba bipopo na yango na bino penza boza de ba pilier penza ya mama Elia Nitu penza ezande penza bino toza na 12 grandes rues de la Guillotieri quelque chose comme ça 79 007 na Lyon. Bon après ça numéro de téléphone pour faciliter ezana téléphone sur le mobile mama Nene Ndombele mama Pasteur numéro des 07 60 64 44 58 ou bien mama
to ba ko se soutenir obengi mama na biso aza kuna na Lyon akopeso adresse to za besoin ba sac à main za kuna opeso adresse ba chaussures ezali okei osombi olati obimi kitoko ndekeza kwa obimi kitoko kokendeka kotaka mbongo epa ya ba Sénégalais te kotaka mbongo epa ba Chinois te kende pa ende kono Congolais to yaki moluka to eba ko se soutenir to pesa na bana Congo to simba na maboko Congo elonga RDC to simba na maboko soki kutu ngai mama Eliane tunapesi merci mingi na ba o nyonso tu ba sala confiance na musala na service traiteur de conseil na Melisoi Lilinti ke mwana mère monde na Melisoi weza makamu na lilinti ke mwana mère na Meli vraiment soy lilinti ke mwana mère na Meli vraiment soy na pesi merci mingi na bandeko na nga Brazzaville na pesi merci mingi na bandeko na nga Angola merci mingi po bolinga kanga mingi ngapi na linga bilo bo soutenir nga service traiteur de conseil la Providence en tout cas naza na bato basala confiance bandeko na nga ya Bangolais na Bangolaise bandeko na nga ya Congo Brazza mama Vivi Colette Wenge ya Eugénie Ambienne en tout cas merci beaucoup na bino nyoso tout bosalanga confiance maman Nelly Boula moi c'est bato papa Rémi merci botika na pesa merci na pesa bambote ko basadilanga ko badilanga ko basadilanga ko bamelelanga maya malili Renate Tumba je te fais des gros bisous batela libala malamu moi si nda kwa libala moi si faut ko batela libala bien ata bitumbe na gauche na bitumbe na droite lo baki maman Eliane to baki moi c'est tika ke bonga te baseda ke bonga te moi c'est tika mabolo mo na se pona nini ko bonde la zamba sa nini apese maela bo moi si apese nini akoki kozala apesa ye azala lokola Esther oyo azoki grâce pa ya roi kozala lokola reine Vashiti zala lokola reine Esther kozala lokola Vashiti kwa zala mko mwasi oyo azwa grâce to landa bizaleli ya mama na biso Sarah to landa bizaleli na ye tozala basi moko oyo ke mobali na otonga bimia bike naza vraiment na mwasi na kati ya balinga sobeti maso biteye penza abala masina sepelaka mingi na papa langa Nikonzao papa Nikonzao mobali abatu ya mari yazala kabi so moka mobali langa bimista madame Azabi okabite madame ana voiture so na mesana bino komona moko liboso mona simotike na voiture papa ndiko moi na batela moi façade yango na vandi lingoza ka mwasi ndingo mobali akio musala zo ndingo 10 000 fois par jour 10 000 fois par jour mke chérie mke mwabana mke chérie wana ndeza malamu esika oyo kimi ezalaka nesika benediction nzambe salaka ni ezalaka ngana bino to sololaka kaka boye ba mama soko za na posa ko gagner motema ya papa za conseil na ba mama na Melisoi oyo soyo ne na omela na obetela kaka site kaka liliteke mwana mère monde na omela soyi na omela maite mais na omela soyi liliteke mwana mère na Melisoi 4 fois na Melisoi liliteke mwana mère na Melisoi 4 fois ngai mama Eliane tu on donne ce qu'on a na pesa rabino oyo nga nazanango na linga kaboza la malamu émission na ngeza rapona obebisa te émission na ezaka pona ko bomosa n'est pas dinala de ma copine ezaka pona ko bebisa te mezala kande pona ko bongisa tala ndenge dinala ndo zo papa Aurélie vanda na ngwende avandi se na ngwende soko kepa na bango ke oka retrait bilamba mo libaya ko ke retrait o kuta situso ke na 19 ans o kuta kaka papa Aurélie sala ta kilota vandi na kaka wana aota encore une information taka information boye bango ke dinala ndona na epsa kabino dinangolo azala ka mwana na ngai ya mariage ata boyoka kana ba ma copine baza ba filleul na biso nde ba paraître simbi bango na mariage alors faut bazala exemplaire naza koloba na bino bandeko baso baza kotalanga ba jeune fille obozo talanga yi bandeko ba jeune maman bo talanga libala esima makana maboko ya mutu ye moko ta musuto kosela na biso kaka ba to kosela biso kaka o bitumba ya famille we mateki teki ta muso ya lokuta mutu fo kota kati na yo mutu fo ba comportement na yo mutu fo miyeba nazo kolobela mingi gloire ya deuxième maison. Gloire ya deuxième maison. Ceux qui moi sozaki na kati ndako libala et que libala ne simbite bokabona mobile na yo. Tokondana kaka ke poni bakaboni pona libalo zaki munene boy libalo zaki bakaboni po libalo baboti bana 4 bakaboni vraiment batali bana te mais séparation to divorce e bakaka batumi bale oyo balingana kipe oyo bakaboni bangondi baye bakatina nini oyo basali ni bakabulani siko na liko tera ba mama pe na ba papa soko zi grâce ya kozo gloire ya deuxième maison tango zoko kene na deuxième maison na yo wana ovando c'est l'examen de conscience obandi komitala oteli libala na ngali bosu za kindingene na zaka mwasi ya monoko soki na bandi ko finga mobali na tinda bana bana basali ni ba finga ye omita bina ki mwasi moko ya monoko so na bandi ko
kofinga mobali naza kotina na bana basani na bana bafinga mobali naza mwasi moko na banda kolinga kosukola 2 fois na journée te na banda kosukola 1 fois na journée naza mwasi moko naza kolinga kolamba ya mobali te naza batina mobali alamba c'est mon na ye moko naza mwasi moko soki nazobima naza ki nasenga mobali permission te soki na kena nga na kozonga pe na zongi naza mwasi moko ndinga koswana makasa banda koswana na mobali mingi mais lokola nzamba selinga sungolu apesi ngai gloire ya deuxième maison apesi ngai libala ya mibale nasala nini nami te yanga moko nami corriger pour mutu nyonso to ayebaka comportement na ye nami te yanga moko nami corriger o se corriger ba défaut na yo o corriger yango pourquoi o corriger yango pour tango kokende na gloire à deuxième maison tango kokota suna ndako ya libala mabe o salaki na ndako ya liboso za sute soko ozaki na ndako ozaki liboso ozaki kaka mutu kofinga mobali mbalo kofinga mobali te soko ozaki mutu komaki mobali respect komaki respecter soko ozaki mutu moko lamba te mbalo banda ko lamba ozaki mwasi moko obimi oke na osenga permission na mobali te na ki herbo na ozonga mbaloyo banda kosenga changer parce que ceux qui ont changé ndoko mona place ko kende okovanda bien tout comme yo pe mobali soko yebiki na ndako ozaki na libala na mwasi liboso ozaki kofinga ka mwasi ozaki kobeta ka mwasi opesa ka mbongo mwasi te makembe se mwasi asepelaka te osukola pe malamu te ero nyonso ozaki koswana okamamaka na téléphone mutu bombe komaka politique tout le monde est devenu politicien dans notre pays mutu nyonso ezala chege politicien mutu nyonso koma politicien otali ke mwasi na banda ko reprocher ngani mwasi na banda ko reprocher ngake na banda ko sala vraiment na tana yete tana ngani so bandele kana politique tana ngani so zakola kana ba futilité tana ngani banda ko na ba émission polémique lokola to kaboni na mwasio na zu mwasi mosusu tout oyo fona chéri mwasio na zu malo fona la kisaye bolingo mwasio na zu mbalo oyo oyo liboso bandeki ko se plaindre na lieu sacré oyo tout openza na melela ya maxi bien être pour na lieu sacré ça nini a se plaindre lisusu te a senti ke ngape naza mobali boni ko papoza kana 50 so lembi atayo mo kazala ka bongo ozobole la ka kolia so ba peso toni mangu mais non ezaka ndengo na te soko lingi kolia sala penza na nzala lia penza olia malamu pe otoni malamu koloba te ozana nzala tant pour présenter bloc kolia ka boy ocheka likuti moko otiki mais non wana mama osilika te ne mama fasilika il faut to yeba ko bongisa ezala mwasi ezala mobali gloire ya deuxième maison il faut yeba ko bongisa yango weyebi ke te epai na utaki na lieu sacré kuna mama bande ko se plaindre ba boy ba papa muta ko se binote ba mama balenga ka lieu sacré ba ko se binote bino okanisa ke lieu sacré za ka pour binote ba mama balenga ka lieu sacré ba papa muta ko se binote soko lingo kanga mama bien laisser penza malamu laisser penza miliki bien mbela penza miliki bien tonda penza ma papa okomona penza mama sika zako akoma koluka lokola mbwa lokola nyau akomi koluka partout soluka aza wapi et c'est très très important et c'est le comme ça base ya eloko babengi pe libala eza vraiment base papa na lia sacré luka mama lia malamu po eza base mama pe na cuisine lukola mela papa malamu po papa sanini ali pe malamu boyokani ezala bato bofana na mabala bokolisa bana babota bosanini bozwaka bakoko to boyi te makambo yaka metango makambo yaka il faut ko bongisa na yeb sabino ke nga mama ili ani tu na prêcher un té moi je prêche l'amour moi je prêche la joie moi je prêche la paix naza mutu ente naza mutu ya bolingo nga na prêcher ka ne bolingo na prêcher ka ente na ko yebisa pe na bato bazaka bato eno epi ko mutu eno za mutu kanda yo silika pamba bayeba yo zaka mutu kanda senga nzambe asalaka nzamba kangolaka bana na ye nzamba yebi ko kangola bana banda ko senga omonaka o eza plus fort que yo wana kana wana yela ko wana demo wana yela ka yo wana salela jeune prière lo ba nzambe te nzambe na ngai yo le bi mo se faza na sourire lokola ya mama Elia nitu mo se faza esengo mo se fa ba ko yamba baba ya nzambe pona nini nga kandela kaka boy pourquoi ce kandela ninga fona zoka vers na pasola c'est démoniaque pourquoi kana soko zinga fona kanga porte na ngana bimana kende c'est démoniaque pourquoi kana soko zinga fona ba mobile na nga vers eza démoniaque pourquoi kana soko fona finga mobile na nga biloko wana banda ko telemela matin na prière kota na Bostra TV matin na prière telema na prière matin na prière boyebi ke pasteur Charles Bameko azana musala makasa za ko sala la kisi aza ko lakisa batu ndenge nini ya ko sambela ndenge ni muto ko kiko sambela ndenge ni ko komata na prière atanzo to soki lembi molimo na yo elembate bande ko ezana makambo mususu kofa esila kaka na prière ko sambela za muto akanda o mipesi na nzambe longola ngai kanda nzambe longola nga kanda ngama meli ya nitu bobi ngasema ya nini ngai yebisa nzambe na singa na opesa nga bolingo ebele bolingo ko tanga na motema nako ka kolinga ta bayini na ngai
ezala bato balinga nga te nzambe tia bolingo kati na nga na kwa kolinga bango entourage na ngai yebi nga mameli ya nitu na koza osala nga mabe na otalo na oseka. Oui, pourquoi na oseka? Parce que na surmonta makambo ya mike mike makambo nyonso tani na surmonta yango na seka ata na seka siko na komi kosambela mpo na yo yango nzambe change ye, nzambe bongola motema na ye, nzambe atika rancune. Kozala rancune eza mabe, kozala insolente to insolente eza mabe. Ntango bato boza kovanda bato mibale bolinga bovanda na harmonie, il faut bozala na harmonie. N'est-ce pas maman Inès nanga na Luanda kuna siko zali, il faut qu'on vanda na harmonie. Ndako ebongaka ezala na harmonie. Ndako ebongaka ezala na esengo. Soki mobala uti mosala azongi akuti oza na esengo, oza mwa propre, oyambiye, opese ba bisou, mobala sepeli, o a se détendre ska uti soki uti kina bakanda ta na musala, soki asala kapa ya mutu to pa ya neni chef soki akingeleke tango azo ya za komata za monter, tango akomi na ndako yo mama. Zala lokola frigo na ye yo liko kitsa mobile na motema akitsa motema tango ene linga okangama tango boyaka bwa monyo ka bwa talika abo ye moko elonge fongwa ma ndiko seka pona nini parce que akuti na elongi na yo pe mwasi expression ya elongi na yo eza ya gentillesse eza ya amour oyambiye malamu okomona pe mobala ko sa nini mobala ko se détendre akozala bien et ko pese force na courage ya ko betela yo ndenge ni journée na elekaki akoyi biso mama omoni na musala na biso ta na musala biso elekaki boye ceux qui pouvez ko apporter conseil o bise papa mbala sima so likamba boye osala boye to se complétera kaka on apprend tous les jours chaque jour ndeto yeba to apprendre kaka de part et d'autre pas ya baninga yonga mama Elia ni moi je vous donne ce que j'ai dans le batamso na pesa kabino bolingo naza muta NT naza muta kandate munoko nanga yebi ko finga te munoko nanga yebi ko seka yebi ko finga te yebi nde ko seka motema nanga yebi ko yina te motema nanga yebi ko yina te me yebi nde ko linga motema ya mama Elia ni tu yebi ko yina batu te yebi nde ko linga batu yo mutu soza bolingo kati na yo te senga nzambe parce que bolingo pesa mele mutu so tuti mutu so tutazaka na bolingo soko moni ozana ngote senga nzambe eloko yo moni ozana ngote senga yango pa nzambe naza ko lebela basi naza ko lebela pe mibali papa osoka mwana basi mibale linga oya misato aboya yote tala mwasi liboso bovanda kino bande ko se comporter ndenge nini vis-à-vis na ye comportement na ezala ki ndenge nini na mwasi wana oya bande ki ko linga te na mwasi mibale ozongela kibzalela papa ndeko komina oya misato yo pe papa sambela ko kozana molimo ya femme de nuit eza ko boya ozala na mwasi ozoyeba te ukozala molimo ya femme de nuit ali ozala na mwasi te yo ozoyeba na yo tozomona kaka basi bazama be basi nzoka basi bazama bete ezala molimo moko boy papa oye yaka na kati na yo oye tinda ka yo vanda bien na basite ezala molimo soso soki ese lati yo mwasa azotala bo asepela na hote mwasa azomutalo bo azomona kaka elongeno za kanda ta musoza yote eza molimo moko mabe masque moko balatisa yote elata yote lokote ke na balabala on ne sait jamais balokota kana balabala on ne sait jamais ta muso masque moko bolokota na balabala yango epesa yo molimo ndenge wana il faut ko bondela lo sambo zaka pona basite lo sambo zali pona ba papa ezali pona ba mama lo sambo zali pona biso nyoso tu ndako oyebaka lo sambo ezaka ndako oyezaka malamu evivaka malamu mama na papa avant kolala faut ko vanda place moko bondela ko sambela place moko boyeba ko sambela ka place moko na kati ya libota na bana prière à famille est très important bande konanga obozo talanga en tout cas na lingi bino mingi bino bayebanga boyeba que service traiteur de conseil la providence ebota ki mwana o komona eza la marmite de maman Elia Nitu to penzungu ya maman Elia Nitu soko mona za na bapaya 20 na baba 30 na bapaya 10 o commander biloko maman Elia Nitu ko lamba ko sa nini akoya ko sala livraison service traiteur de conseil la providence eza toujours ceux qui ont besoin de mariage na yo ko hésiter te numéro maman Elia Nitu zali 06 15 31 69 90. Je te fais de gros bisous. Sylvie Moukadisika oza kuna na nini na Dallas. Sylvie Moukadesa na Dallas kuna yé par un service traiteur. Service traiteur na yé aza mwasi moko ayebi ko sala musala na yé kitoko makasi asaka musala na yé malamu. So boza na besoin ya ko bana boza na besoin ba mariage, ba fête na bino nyonso tout eza ba fête ya famille. Boluka Sylvie Moukadisa na Dallas kuna akosala la bino musala pe boko sala nini boko sepla parce qu'elle est en train de marcher sur le pas de maman Elia Nitu. Quand je dis maman Elia Nitu sur le pas de service traiteur et de sur la providence. Et zana oyanga ya motema katika pesa chef respect na chef kapesa
kuna les sous kaka na États-Unis. Il peut pareil à la service traiteur. Service traiteur, elle aussi elle est tentée de marcher sur le pas de la providence. La providence où ezaya maman Elia Nitu. Nazana esengo ya koloba pona ba service traiteur ya bandeko nanga wana parce que to solaka na bango malamu eza bato ba benga kabike maman Nitu soki na komi bo eza pona yo pona landi lokolo na yo yango wana ngape na pamboli bino bakeli no ba fleur. Chef kapesa ngai mine zo simba lisusu te chaque jour nazo mona yo kuno zo tumba kaka oza ko tumba ngami kolo iminu mwaeli vient des ateo na ozela ti bo sani ni bakodongola basi ya minu eza vraiment ko tumisa nga makasa ta bo mona bona chimo wako bona nda rouge te bona nda rouge lèvre te rouge na che kaka mais minu nde yango nde likambo bosa la confiance na chef kapesa boko le kitoko boko mela kitoko vraiment boko sepela makas leki na ngai Sylvie nani Florence Kayoko na Bruxelles na solo ba gros bisous eskozali pesa bandeko à Bruxelles mbote na bango jise kalala Ashley Ndombe alala jise kalala yebike mikolo yo wana mwakanda ya mamu ko silikela mamte dodo kolo ele bata ba kongo ba chaka boya webinga na mkongo paralias ba chaka boya dodo kolo jise kalala Ashley Ndombe yo am kongo t'expliquer mobile na dodo kolo jise kalala na Ashley Ndombe dodo kolo na lingi bino mingi wa bino mama ili adi tunabike bino pe bolinganga to lingana bolingo 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 bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki me bolingo moko ya sincère nde mama bokilo na nga nzembo bolingo mutayembela kanga ngota na kinanga na Congo ye mutayembela nga nzembo oyo ya bolingo oyo chaque façon que na kei mama bokilo na nga yembela kanga nzembo oyo kaka ma Louis na nga mama bokilo na nga botela nga mobali na nga ya mbinga ya mulai mobali na nga ya bien ya ma ba na boy na ngai ala ba ngasi mimi te parce que nga bokomika ba dongola biso komika toluka papa ni tamaza ka mulai 1m85 hapana nzela mino Atrapona lelo to siki wanakande bake Jeff Benis God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ni benishitende bana betbons bye bye. Alors maman Eliane Nitu, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur maman Nitu la providence. Na ba fête na biso nyonso tout tout ngisamba souté abongisi lo fête no pena batuna baye et comme le roi VIP pour tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence, donc yaka VIP maman Eliane Nitu met à votre service son service traiteur la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire ali bala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi so 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki back. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman Nitu azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc. Parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.